Jean-Claude, pardon, zoka makona o bima. Bima, pardon, l'ouvre na boy ko swana. Na méditer. Na boy vraiment ko swana na ucho kota jeune. Tala kodiko na uti na katia livre de méditation na ucha da falgan. Pardon, tika na bima na oka. Bonjour Merveille. Ça va aller comment? Makamuso pe papa bino so azabo e bino pe. Yo classe, vous échoué, frère na yo kuna, bilala lale, onyo so pe bino, hein. Papa bino mutu ezo beta ya, ozo tala bana na ebo et souci. Bozo. Vous avez toujours quelque chose à voir là-dedans. Maza papa bino bo vanda kaya morna ebo solo na ebo tuna ta ba question, papa qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es comme ça? Bino peut-être bino bana em to article bino ba réponse, hein, parce que ngana ebite ndenya koma bon ouais. Mais c'est votre père, c'est mon mari, oui. Mais nga lelo so na boye, hein. Mais c'est votre père, botu na kaye. Parce que mon amour na muto papa bino, est-ce que botu na ba question? Papa kola ndenge nini, ozalaka ndenge nini? Na mona ya mwana tazana ba souci. Mais bino bana on peut lisona papa ezate, bozaka libanda. Uta occupé, nani occupé? Nam comment ope na lembi bona zipe bisaka na wana kangi pe dabo mona ba mama bongo. Ba mama pa kraka zipe bisaka na kei pa tiki bana na mobali ngo binos na tiki bino na kei. Ba ya bomoni scénario. Bon, la culture na biso balba toujours bana ba kotara ba problème ya ba parenté. Mais au moins na er moko so bango moko babandi ma problème na bango bakomi bakotisi bino oya lobi ke so na mama na yo ke so na papa na yo est-ce que vous tenez que ba question est-ce que vous savez ka boy donc na tuni bino question est-ce que ceux qui ba parents na biso er balo bakabongo est-ce qu'on peut vraiment se permettre d'aller et essayer de arranger les choses parler avec eux est-ce que ou bien moi nazana âge oyo tu peux te permettre au côté en fait ma discussion il y a ma parole nayo par exemple là on va dire papa nayo tout naie mais qu'est-ce qui va pas qu'en est-il bon moi ni la salle na scénario répondez-moi dans les réactions bisous.